Meli bino message ya mokonzi ya mboka président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi ya encourager bino mapinga bo résister bozape na front pe na première ligne. Poursuivant sa mission de travail au Nord Kivu, le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Christian Chiwewe, a inspecté ce lundi 10 avril 2023 les positions avancées des FARDC sur les collines de Lupango au nord-ouest de la cité de Sake en territoire de Massissi et à Roussayo en territoire de Nyiragongo. Le commandant chef de l'armée congolaise a palpé de doigt les positions des vaillants militaires qui défendent la patrie. Meli bino message ya mokonzi ya mboka président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi ya encourager bino mapinga bo résister bozape na front pe na première ligne. Poursuivant sa mission de travail au Nord Kivu, le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Christian Chiwewe, a inspecté ce lundi 10 avril 2023 les positions avancées des FARDC sur les collines de Lupango au nord-ouest de la cité de Sake en territoire de Massissi et à Roussayo en territoire de Nyiragongo. Le commandant chef de l'armée congolaise a palpé de doigt les positions des vaillants militaires qui défendent la patrie. C'était l'occasion de réarmer moralement les troupes. Bon travailler pe bino sur la condition oyo ya bien. Est-ce que tu okani? Vous allez respectueux, bon respecter ba konzi na bino, bo kimate, bo zala nde mosala na biso to pona to prêter serment à cause de ça. Donc toza wana pona ko protéger population na biso. Est-ce que tu okani? Nazo kendembango, on va trouver une solution rapidement. Les instructions fermes et orientations leur ont été données pour la défense de l'intégrité du territoire. Il a salué par la même occasion le travail de titans abattu par l'armée régulière. Accompagné par le commandant des opérations et gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, qui explique ici la tournée du chef d'état-major général dans cette contrée. On va commencer par les Grands Nord avec l'évaluation opérationnelle Souja. Donc après le Grand Nord, nous sommes allés en Ituri. Et de là aussi, il a poursuivi ses évaluations. Nous sommes retournés ici au Petit Sud, comme vous l'appelez souvent. Et il procède toujours dans la même idée de continuer sa mission d'évaluation, ce qu'il a amené aujourd'hui sur les lignes de front ici à Sake. La journée a été clôturée par une séance de travail avec les commandants de la force régionale de l'EAC à l'état-major de cette force. Monsieur l'inspecteur général, très chère famille, aujourd'hui c'est un jour de tristesse pour nous. Mais comme vous le savez, nous ne serons jamais anéantis parce que Biso Basoda Eza Makila Nabiso Pona Ekolo. Je reprends l'inspecteur général des FARDC qui vient de le dire, de tous les officiers, sous-officiers et soldats qui sont morts. Personne
il n'y a pas un militaire qui est venu de l'Ituri ici. C'est-à-dire, ces hommes sont venus de partout parce qu'ils aiment les Ituriens, parce qu'ils aiment leur pays. Et ils se sont engagés à les défendre jusqu'au sacrifice suprême. Et voilà la preuve aujourd'hui. Ils ne sont pas les premiers. Nous avons perdu autant d'hommes ici. Mais tous les jours qui passent, et même à ce moment où nous sommes en train de parler, nos militaires sont en train, nos officiers sont en train de se sacrifier. Ils sont en train de mourir ici en Ituri. Ils sont en train de mourir au Nord Kivu et dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que je tiens à souhaiter mes très sincères condoléances à toutes les familles ici, aux familles des militaires qui sont morts sur le champ du Congo, au Nord Kivu, ici chez nous et partout ailleurs. Je tiens aussi à encourager nos mamans, nos familles. Ce sont ces dames qui suivent partout leurs hommes, qui se sacrifient et aujourd'hui qui se sont sacrifiées davantage parce qu'elles sont là en train de voir leurs époux devant elles, tués par qui? Par des Congolais, par ceux-là qu'ils aiment, par ceux-là qu'ils sont venus protéger. C'est anormal. Il n'y a pas seulement ces morts ici. Il y a d'autres vaillants officiers, soldats, qui luttent encore entre la vie et la mort à l'hôpital parce qu'ils ont été fauchés par ces bandits. Je les encourage et je leur dis que nous n'allons pas les abandonner comme nous savons le faire ici à Ituri. Notre mission, c'est quoi? C'est toujours protéger la patrie, protéger les populations et leurs biens. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous allons continuer à le faire, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. Les officiers, les sous-officiers, les caporaux et les soldats que vous voyez ici, si je vous raconte leur itinéraire ici à Ituri, depuis que je suis là, c'est toujours ces mêmes qui se retrouvent à Mambasa pour aller se battre sur la RN27 entre Komanda et Lolo. Toujours les mêmes qui vont de Komanda à Luna, à Tchabi et à Boga, et la dernière fois qui sont partis de Gounia à Ro, en passant par Katoto, qui sont allés à Boulé, qui ont fini par Djalasiga. Pourquoi? Parce qu'il y a des Congolais ici qui étaient en train de créer l'insécurité. La première fois, ils sont partis et ils sont revenus. La deuxième fois, ils ont fait encore le même itinéraire. Bounia, Ro, parce qu'il y a des sites de déplacés là-bas pour les réconforter. Boulé, Ngote, Djalasiga, Djougou Centre. Et ils étaient là pour prendre un petit repos et revenir ici. Et c'est à ce moment-là que le commandant 3401, le colonel Roussini, si je ne m'abuse, va les appeler pour dire qu'il y a une embuscade vers Bimo où les biens de nos populations, parce que je vous ai dit, c'est protéger aussi les biens de nos populations. Et à la tête, le colonel Lissanga, qui ne se fatigue jamais, parce que je le connais. Mon colonel, mon général Lingaï. Oh, ok, mon général. Toujours lui. Et il était à la tête, comme un officier du convoi. Il est descendu, il est passé par les troupes amies et jusqu'à se faire accrocher. Il aurait pu faire des gros dégâts.
sango oyo ekweyaki lokola kake na batoi ya bakongole pe mingi surtout na monde politique. Boyeba que le général kenyan Jeff Nyaga, commandant ya force régionale East African Community EAC na Mukuse, asalaki bongo annonce ya démission na ye mokolo ya jeudi 27 avril 2023 na secrétariat ya EAC avec impact na idéologie. Na lettre na ye oyo akomelaki diplomate kenyan Peter Matuki a évoqué ba raison oyo ezali bongo lié na ba menace aggravée pour la sécurité na ye pe lisusu plan moko systématique et tiami bongo en place pour na contrecarrer ba effort nyonso ya force régionale kokamwa. Jeff Nyaga asukaki kaka wana te alobaki ke azali bongo très déçu pe alobi campagne médiatique moko bien organisée et ezali kosalema contre ye pe ezali financé pour na ko viser mingi personnalité na ye pe ko relayer ba fausse accusation na façon na ye ya ko gérer offensive ya ba M23 RDF. Et toute situation oyo pour naye alobi que ceux qui ezali aggravé et ezali que le fait que le gouvernement de la République démocratique du Congo azali bongo kozwa en charge de bakou administratif y compris pe quartier général ya force régionale bureau ya ba personnel hébergement pe lisusu na salaire ya ba personnel civil kokamwa tala na ndenge ya mabete ndenge kutu tozali koloba boye le général Alfazar Muturi nde akomi commandant ya sika ya force régionale EAC awa na République démocratique du Congo. Eyokani noko awa tozali na Uganda boyeba ke ministre ugandais ya travail na kombo ya colonel retraité Charles Engola babomaki ye mokolo ya mardi 2 mai 2023 et pa ya garde du corps na ye na kombo ya Wilson Sabiti oyo alobi ke un paiement eleki mingi ya lembi makambo yo salaire ezalaka kaka te kaka sima ya mokonzi kobatela ye kotia vi na ye ya danger mais ye famille na ye na ndaku bakufaka nzala alingi makambo wana te noko boturanga nini tangu kaka ministre national ya travail azobima na ndaku na ye po matana jeep entambala moko Wilson Sabiti garde du corps privé ya mokonzi a chargé ki déjà arme na ye noko a pupola ministre national ya travail awa ndenge mokile ezali koyokawa bokanga pe boye balisusu ke de garde du corps ya ministre bazalaki bongo blessé po beteki masasi en désordre selon la police oyo ezalaki sur place balobi garde du corps oyo après avoir kobeta masasi oyo eta akimaki mbala moko na salon de coiffure oyo ba voisin eza pembeni awa eta na suka ye moko pe amibomi po alobi pasi ya mokileleki abatelaka ministre me famille na ye kufaka nzala alingi komona makambo wana te batémoin oculaire balobi ke soldat oyo azalaki déjà ko manifester ba mécontentement na ye banda kala condition de travail na ye mabe yango alobaki kaka ke il faut kaka asila na ministre national ya travail ugandais oyo boyeba ke ministre oyo azalaki personnalité moko respecté pe expérimenté ya gouvernement ougandais asala mingi na kati ya armée pe ayaki kozwa retraite na ye eta ayakomi kotisa na vie ya politique noko na ngai mais awa ya koti kotoyo lokola abayebi ko entretenir ba garde du corps te nde yango makambo oyo ekomi awa na tongo nango ndenge tozolo baboye en tout cas mututu ayebi ke afutaki nano ba garde du corps na yete ou bien ba Virgile bondi make ba futi bango na tongo bazo lenga oyo en tout cas esuka kaka na Uganda boya boye un paiement okuneza muke awa ezande fleuve ya ba paiement qui descend dans espace Grand Katanga Yenani, commandant garde républicaine, le général-major Kabi Kiriza Ephraim, après mission et sécurisation et président et Suisse sur place na aéroport et à Loano de Lubumbashi, général-major Kabi Kiriza akutanaki na chef d'état-major général, le lieutenant-général Christian Chiwewe a expliqué qu'il na chef d'état-major mission Oyo Bapesa qui est na commandant suprême chef de l'État na espace Grand Katanga. Na ba séjour na ye na ville ya Lubumbashi, commandant ya garde républicaine akendaki ko présenter ba civilité na ye na vice-gouverneur ya Okatanga pe alobaki ba mesure oyo ezomi na ba konzi ndenge insécurité eza na espace Grand Katanga pe
aux environs. Parmi ba mesures ezomi pona ko déployer ba militaire ya JR na frontière ya Kasumbalesa ti na frontière ya Sakania. Boyeba que général major Kabi Kiriza akitaki pe na ville ya Kasumbalesa epai asalaki causerie morale na maire ya ville Kitoko. Azalaki pe na cité Mokambo epai wapi bayebisi makambo nyonso ezalaki koleka awa. Pe kutu ba militaire ya JR bazwaki ba instruction ferme chez les commandants ya JR. Boyeba ke durant ba séjour na ye na espace Grand Katanga, le général major Kabi Kiriza akomaki pe na province ya Lualaba pe na Tanganyika pona ko inspecter ba capacité opérationnelle ya ba unité ya JR. Asukisaki tourner na ye na site d'hébergement militaire ya Kalemi epai mupepe ya makasi esalemaki wapi epai esalaki ba dégâts ebebisaki ba logement ya ba militaire ya JR. Ye lokola azalaka pe ya famille apesaki assistance ya kotonga ba logement oyo rapidement. Webake na Kaleminde et pas à clôturer qui tournait na ye avec impact P idéologie. Et au Kali. La nouvelle les alliés na Est République démocratique du Congo boyebi que RDC a outi ko frapper bongo ba position ya M23 kuna les années kolela ko kamwa mais kolela ngo kiti na Rwanda. Appel na mobilisation na message oyo chef de l'état asalaka kobenga ba congolais nyoso kozala ini pona kobenga na banguna ba FRDC très déterminé pona kokene na guerre oyo si esike bandaki basali kutu nzembo yango yoka mbala moko na front tout fait tout flamme bota la bino moko ba avion yango yo nyama na etumba ba avion na ba hélicoptère ebongami pona komata emataka te mati bota la bino moko na localité ya Sanju na Musangati na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu ba M23 bakanisaki théâtre nzokande makambo film ebandi mbala moko ba avion komi kotinda ba moto esumbaka moto botala bino moko lokola film barebel tout la mwisi ya zaza misusu bakimi kota Uganda misusu bazwi direction ya Rwanda kokamwa botala bino moko ba FRDC bakoti ba récupérer minduki oyo bozali komona ekomi jouer ba auto blindé ekomi jouer bana bakomi kosalela ngo diemba imaginer bandoyo bamona kimia kala yoka communication. Ils ont pris la fuite vers le parc national de Virunga et probablement vers le Rwanda et d'autres vers l'Ouganda. Nous sommes en train de faire le ratissage à l'intérieur des limites nationales pour voir s'ils ne se cachent pas encore dans les forêts. Mais ce que nous savons est qu'ils ont pris la direction des pays voisins. En tout cas, coup de chapeau na ba FRDC pour balakisi ke FRDC zali mapinga ekolo eloko ya makasi po ba beti banguna na 12h babande ko bongama ba mela petit déjeuner batala kaka boye likolo yindi na minute yo bakomi ko sala ba message veut dire balina munoko mboka négociation chef de l'état lobby pas de négociation tala to gérer kana kimia allez FRDC eloko makasi to ana sima na bino.